mais mbula moko euti obeta na Texas wana, donc mbula moko esali badega ya bablaki te na Texas. Donc ezolakisa ke mutu moko boye ya libabe azolinga ya, donc nzambe déjà betisi mbula makasi po eloko moko ya mabe ezolinga ekota na États-Unis. Nga boye na sutuki kaka libabe azosala émission, abenga biso ba papier hygiénique. En plus libabe auti osala so émission azongi yo mutu ba refulo lio fanda calme. Donc nenga zana soni neti mutakoyi na velo. Kinshasa abandi mbala moko be émission. Ono bato wana soki bayepa na nga napesaka bango ba relation ba prêtre, napesa bango Junior Mawete, napesa bango mututel. Ye pena bachele pena Biblia sote soki apesa nga ta relation mutu na ye moko. E atanga ta komba mutu moko. Era lobi Junior Mawete c'est faux et archi faux. To sala na télé réalité moko boye ona tozolia awa mbonga Junior Mawete boye azui afungoli saki na ye apesi ba fi ba 200 koto apesi 300 après avoir confirmé azui abotoli bango bambongo wana ote ezalaki stratégie azana bana combien oya bokolaka tengelanga nombre bana na ye azana bana combien oya bokolaka. Voilà. Ngana lobelo kote. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Après avoir défilé là-bas, site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepa sika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepa sika. Chers internautes, bonjour à vous. Nous voici encore de retour sur www.congotempérature.com avec votre homme de servante Grady Chanel Omeka, la cadet de la presse, autrement dit Soda Makas et le Bassananga Adi Mabanza, la femme du patron en direct de Liège. Je te salue, Bambote. Également à ma sœur Nadia Diamant Omeka. Babi, moi c'est à Pembe, la prudence Kamo, ta poupée nationale Oumela. Babi, yom tozan la poste, il y a démarche, il y a visa, il y a Turquie. Topé transfert ya colis de Turquie à Kinshasa babi agence c'est ça c'est mon agence maquée la business na avenue Irebu numéro 6 commune à Kasavubu juste en face il y a marché Kowet ou en référence marché Kowet donc kuna babi la rapidité c'est l'heure de voir Bambote également à madame Rosette Lafleur André Dambou madame Rosette Lafleur Bambote Jordan Kambala monsieur le noir Lina Maye le babi Motema Marcelo Katakata de la part de Shadrach Disquaret je te salue voilà très rapidement. Là, mesdames et messieurs, je suis déjà avec mon invité. Je suis avec Ken Piana Oboebi Mukolo, déjà dans la solo à net Olo, Peto Beta Masolo par rapport à refoulement et à la team Wata au Febakende États-Unis, mais à partir déjà de la Belgique, Baza qui refoulé. Donc, so lango to ba source pe ba cause moi ya mike en tant que ba Kolo vraiment ya masolo ya net Oyo. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour bandegotu bazolanda biso na yebi ke ser Pauline Lumumba na Genève wana na yebiki Adel Djoko Bagou danger Nathalie Neymar na Texas Nathalie Neymar bagoche mascotte na Londres batu baza vraiment ebele ba landa so Angel Musoeli makizim Bonne santé marmio soyez bien pepele Ken Piana tout le monde qui la team Wata fa qui kende États-Unis mais à partir de la Belgique baza qui refoulé habité point de vue na yo ekoki ozala nini par rapport ya eloko esalamaki wana. Ouais, point de vue nanga ezalaka esalaki biso pe pasi ya trop komona keno héritier akena ba musicien ba refoulé bango à partir ya Belgique mais héritier fa comprendre eloko moko ezana mutu moko ya libabe pe azana kati ya mouvement fio to benga na kombo ya libabe mikolo donc héritier fa comprendre pena à comprendre parce que moi na mwasi wana azomemela ye ba malédiction ebele ba trop de malédiction na kati ya orchestre donc héritier soki alingi avancer na makambo il faut longola pena libabe na kati ya masolo na ye mais masolo ngo to ndenge ezokende
ba musicien pe bakozonga na bango pe bakozonga na bango donc mais héritier fazwa maele parce que libabe akozonga na ye mais era kozonga kosala neka ba dégâts wasalaki na Angola donc c'est le problème. Pardon waken peto ke no malembe o lobela mtu alibabe ne mtakoza ki makambo ana mtu alibabe ngono nani libabe azaka libabe nga azawa pona otanga bakomba batute mais libabe batutu bayebi libabe bayebi muta libabe vraiment oh vraiment zana libabe mwana mwasi ya libabe na kati ya presse congolais batutu bayebi donc aza libabe quoi donc yazana bampoka il faut ba délivrer ye donc il faut basale ba service belé na nzoto po asukwama quoi. Mais cause réelle vraiment il y a refoulement au ezani ezali kaka libabe bokena mutu ya malédiction bokutanga na makambuti. Finalement bowe la nini po Angola tout le monde bokenda qui ensemble bozonga ki bonde bozonga ki vraiment to comprendre qui on était mais bokenda qui quand même ensemble là on est vraiment bowe là. Non nga nakowela na yi mwana wane loko te nakowela na eneti nini nawela na eneti nini na mikitisa kutu na niveau ti ya kosekisaka ye ya kosala bablagi na ye tala niveau nanga me na mikitisa ti na niveau ya kosolaka na ye bien tala ba niveau siko ken pia na mikitisa na serabesa ti na niveau ya kosololaka na ye bien vraiment bato mosusu bakimaka kozala pembeni ya moto ya libabe ya bongo me ngai na ndima tosololaka bien nazwa comme petite sœur mais petite sœur moko très impoli ya bablagi te très impoli oyo kaka ya très impoli asukisa wera mutema asukisa fali mutema asukisa Fabregas mutema donc très impoli ya très impoli. Mais na la team wata comme attaché de presse mutakenda to ezaki Karine Mokonzi to ebite so yende mutu bolo bela fia libabe mais ba voyage na bango liboso ndenge nde leki bien te bazaki refoulé to ebite so bino bokangela bango ba good par rapport à attaché de presse banda lobaki bino la team wata considérer bino lokwa ba papier mouchoir soki alobi considération wana peut-être aloba na pas tuer refi po bango mibale nde bamibengaka baattaché ya la team nga naza nanga journaliste ya baorchestre tout bango na patio nde peut-être bawelaka baposte bazomibenga bapapier camarade ya ami ya patron la team ya kozala comme papier nga azali camarade ya héritier nga na la team naza eloko te nawelaka mpe eloko te na kati ya la team donc ye na patio bango mibale nde bamibengaka oyo mibengi boye oyo abengi moninga boye mpo bazowela bavoyage bazowela makambo ebele na kati ya la team mais ngai vraiment na kati ya la team naza na nga donc na membre na kati ya la team te mais nazali camarade ya patron ya la team. Mais visa bazwaki pona États-Unis ezaki genre visa ni touristique visa to comprendre te yango elo ezongi mais non nga nayebi makambo ya visa na bango te ndenge bazwaki nayebi yango te bon ezalaki na kaka visa mpe ya mariage visa mariage ezaka visa touristique bokei mariage eza événement mariage donc eza nango makambo ya mariage bakendaki mais nga kote wana vraiment nayebi te non visa mariage na ndenge kasi visa mariage invitation mariage po soki moto abala na États-Unis ana droit ya bengisa ata 100 personnes ata 200 personnes ozo comprendre donc eleka bongo bazaki invité par mutu nde à partir ya kuna bengisi bango abengisi la team mobimba pour la mariage mais oui yo yebi yango te ezali bongo ezalaki baza invité pour na mariage toyoki sikoyo la team wata ezonga lisusu bamusicien bao bazaki refoulé baozonga lisusu toyebi te babonne chance nini okopesa bango non ngai naswetaka toujours makambo ya héritier kende toujours de l'avant héritier azali mpangi plus mpangi mais mwana mwasi ya libabe wana nde akende osala bascandale ozoyoka te ke bazoannonce biso ke bazozonga mais mbula moko euti obeta na Texas wana donc mbula moko esali badega ya bablagi te na Texas donc ezolakisa ke mutu moko boye ya libabe azolinga ya donc nzambe déjà betisi mbula makasi po eloko moko ya mabe ezolinga ekota na États-Unis talaka mbula wana ebeti bongo po mutu ya mabe alingi ya ozo comprendre donc mutu moko ya mabe alingi ya na États-Unis
donc ezopesa pasi trop. Mais selon l'information toyo qui visa wana donc pas voyage wana ezalaki mpona attaché de presse na bango oyo tomona bakendaki na ye Karine Mokonzi donc toyebi te obenge mutalibabe par rapport ani pourtant cop wana ezalaki nde ya ye nga na olobelaka libabe akozwa kopi moko te bato mosusu bawelisaka faluka ezala neti kopi na ye eza bakowelisa ya sali te eza bakowelisa kaka ndenge bato bawelisaka no kopi wana eyaki epa na ngai libabe boye na boye mais soki otala réalité libabe nani yango ayele kopi libabe mpe nani yango azwa kopi akonfie libabe kopi sikoyo toyebi te eloko oyo vraiment ken piana oyo ezodérange bino na patch ya fipo na Angola tomonaki quand même okendaki États-Unis okete ye tomoni on dirait lokola héritier watana be moko azo considéré déjà attaché de presse na ye azo memaye pour apporter un plus déjà dans la team wata nde bino botikalaki par rapport à Angola nde bokendaki États-Unis botikala te yango nde ezoswa bino motema bon ekoswa biso te bon ekoswa pena biso te nga na fanda na nga boye na sutuki kaka libabe azosala émission abenga biso ba papier hygiénique en plus libabe auti osala so émission azongi yo mutu ba refulo lio fanda calme donc nenga zana na soni neti mutakoyi na vélo azongi Kinshasa abandi mbala moko be émission ono bato wana soki bayepa na nga napesaka bango ba relation ba prêtre napesa bango Junior Mawete napesa bango mutu tel ye pena batiele pena Bible sauté soki apesanga ta relation mutu na ye moko soki apesanga relation ya mutu soki nga na lia ata $10 na sima relation na ye batiele Bible sauté me ngai napesa ye bato ebele napesa ye ba Jimmy Belau ba Gauthier Mascotte napesa ye ba Adel Dioro napesa ye ba Celestine VIP donc napesa ye bato ebele lelo baoswanela ve nanga biso Choisir Matata Choisir Matata ngande mutu napesa ye Choisir Matata le vénérable maître ngande mutu nalakisa ye Choisir ye atanga ta komba mutu moko eka alobi Junior Mawete c'est faux et archi faux tosala na ye tele réalité moko boye ona tozolia awa mbongo Junior Mawete boye azwi afungoli saki na ye apesi ba fi ba 200 koto apesi 300 après avoir confirmé azwi abotoli bango bambongo wana ote ezalaki stratégie siko mbongo nini Junior Mawete apesa bato balia ba jeune na ye ba stratégie na salaka quoi kasi eza stratégie mutu akabaka te po akabaka na caméra akaba na caméra ayebi ke makambo tu na sala eza filmé après caméra arécupéré biloko na ye c'est tout mais alobi bino botyele mwa mtuna par rapport ya aza responsable abokolaka bato aza na bato na abokolaka bino boza wana kaka mpona kotyaka mo bakalma boye pourtant ye azoluka mwa moyen de vivre na ye mpo asunga bato oyo abokolaka aza na bana combien oyo abokolaka tengelanga nombre ya bana na ye aza na bana combien oyo ye abokolaka bana mama toyebi te selon ye abokolaka bato voilà nga na alobi eloko te soki boyebisi nga soki aza te na bebe boyebisi nga nakopesa remerciement tant que responsable mais ere yo moko oreconnaître kutu bana na ye te voilà mais ken piana lelo tomona presque bamusicien nyonso to bakomi kamke mwa attaché de presse pembeni kamke mwa attaché de presse pembeni selon yo idée wana est-ce que ezozala bien par rapport mpe mosala mpe baattaché de presse yango baosala mpona yo idée wana eza bien attaché de presse azalaka na ye te attaché de presse ezalaka baporte parole ya bamusicien nde bango baattaché de presse eza te ke yo oza wana oye komikomisa attaché de presse ya mouvement moko boye donc okomi kojouer rôle oyo baporte parole ya bato baengage bango yo ye kojouer rôle na bango maintenant ezaki attaché de presse te moto amemaka message ya artiste na média ezali kaka porte parole ye ndenge aza na yambaka baattaché de presse yango bobengaka bajournaliste bazoyamba tout le monde akolobela okeso alobeli okeso soki attaché de presse yango rôle yaki attaché de presse yango ezojouame wapi
Non, sans attaché de pas faux camarade à musicien mon koana. Mais oui, attaché de presse à Moutazala. Bon, il faut lobela Moutoumoko. C'est quoi la team Wata Angola au Kenda qui est en tant que qui? Ça va, j'étais un journaliste, un accueilli, ndenge na kokende na Fali, ndenge na kokende na venanga Kofi, ndenge na kokende na Papa Chéri. Donc c'est ça. Yo yebisanga teke soki na kena héritier voyage ndenge na komi attaché de presse. C'est ça. Voilà, elle vient dans Denzi Makela papa la station boki ken piana et monde azo pese la makam oyo. Baolo bela kombo totanga teka fi alibabe na kata la team Wata po biso to ebi muta kenda kuna pena ta attaché de presse za Karine Mokondi donc ken pena bono lo bela ngotro alobi fi alibabe yende mutu azo chaka azo me maman mbutu akota mbinga minga kata la team Wata ça nga Adine Mabanza la femme du patron ba mbote belé bon voyage à toi Kadika Dima le prince en direct de la Belgique donc ba mbote belé pesela nga Betty Lomeka maman na Chantimo na ba mbote voilà ken piana to comme kuma déjà na moi suka émission na biso na ebité message na yo ya suka ekoko zala nini na la team Wata na ba fan bato nyonso to ba Hollanda Congo température. Ouais, message ezali pour la team ya Wata, message ezali to souhaiter bango ba bonne chance, mouvement kende toujours liboso, héritier azala na courage, mutoyo azana lupemba azalaka toujours combati, donc abunda kaka azala découragé te po toyebi na biso eza pe na ba combat ba vie mususu pe ba otelemi soumena na osenga la team bazala pe makambo na bango ba memango pe na mo ba secret diplomatique moko boye eza te ke soki boza na projet il faut bo exposer kaka bon toyebi ke mutu abomela bino makambo ebele eza libabe mais bozala na pe moi mayele parce que air secret zozala te to monaka falit osutuka kaka pouf bamise ba matière po Angile Bakei mais na la team c'est comme si secret zozala vraiment te donc na pesi pe merci à trop ndengo akyo yambanga na pesi sœur Pauline Lumumba ba merci na pesi Adel Djoko ba good danger Richard Amelin Carlos Kabasu venanga Jimmy Belau wana patron na kati ya Jobu venanga Louison Mbata na Cape Town champagne overdose na France. Donc, Adel Djoko ba good danger. Merci vraiment dengue. Mais quand on a avant tout ce qui ça, likambo vraiment ezo tunsanga mwandambu awa ozo benga Karine Mokondi fi alibabe na kata la team Wata. Ye akomane robunisa ba journaliste akomane robunisa ba to so muto lukeli mwa likambo mo bunsane o banga te ko suka lokwa Mike Lokamba. Yozo mona santé onga naza nango zo comparer ngana na ba santé amike. Nalinga beta suma solo omonde na bo na éviter na vie nanga na ko beta kombo ya mutu lisusu te. Na fuli pe batu trop. Lelo nga na fuli Karine yebani akomi pe na moi sexe. Ye wana lelo akomi pe fier. Akomi ozwanga net master na ye. Ozo comprendre donc ba question mususu faut boire sarango. Mutu moko santé za médiocre ngana bando beta liso na mais non. À part de ça, likambo bitumba oyo eloro moko na rataka pe ko yamba opo na makamba bitumba oyo bosaka na ba matika songo na 8 décembre awa na éviter vraiment ba msalo to sala o senga ba respect mon bo mais problème ni ça reste beaucoup matina niveau vraiment au simbala nzoto en public. Yango na ebisio bana bisala batu nga na ko zwate en répondre bango te. Ye fo ya manema nike otune ba question yo zo luko tunanga wana. Na Fredi Akimbe problème ezani entre bino pour Fredi Akimbe par rapport à makamba bitumba o to ka pesi banane ba matika songo soki champagne soki asombe bango nini genre makambo asala ki wana ye se pesa ki problème na yo na Fredi Akimbe ezani ba Fredi Akimbe vraiment na pesi mbote Fredi Akimbe na pesi mbote Fredi Akimbe na pesi mbote ba courage belé yaza patron site donc na pesi vraiment ba mbote donc Fredi Akimbe azama na musala penate quoi. Donc il faudrait qu'il me bambote no angwana. Pour yo za pato asite zo futa batu. Donc bambote no angwana quoi. Enseigne européen ça na mani qui otoyebi asala na site na ofimbu na fimbu news. Par rapport au component des autres tambola la rancune ya yena Karine Mokondi conseil européen ça en tant que patron na. Bon na roza la patron mutu mena AJM so azape mukolo nanga ko conseiller mukolo za la pena bien te.
ko conseiller nga pena na conseiller manike eza pena bien te. Ça na vie réalité barando on ezo kota par rapport à internet. Donc yo en tant que patron na âge te oui mais na mambo internet oza patron na donc on a droit au PC moi conseil moi pour site na yo etambola moi bien moi réputation moi mabete. Te na kati ya site na biso to na ba règlement o to tshela manike fa marché nango. Bino pe bato boyamba manike na ba site na bino aza pe na ba liberté ya makambo na yake ndo sala na ba site mususu. Donc so manike akeya sali rando na ye na site mususu wana concerné biso fimbu na fimbu te. Wana vraiment ezo engagé biso te. Na kati ya fimbu na fimbu nde to pekisa ba dérapage, ba débordage ele kate na kati ya fimbu na fimbu. Mais na ndenge ya ba site mususu wana eza ba affaire privée na ye nga pena na kokota ba affaire privée na ye. Voilà, merci beaucoup Ken Piana. Tout comme déjà sur l'émission Nabiso, je tiens à remercier Madame Rosette Lafleur, André Dambo, Madame Rosette Lafleur d'Allemagne. Vient dans Denzu Makela, Oumela, Mobi Jeune de Tambola, Mimi Babi Agence, Makela Business, na Kassavou Bouala, na Avenue Irebu numéro 6. Ken Piana, aussi si déjà émission Nabiso, na habité mot de la fin, na yo ko zani topé ba dédicace na batunao. Non, mot de la fête, Zaliga Rapesi Mbote, Nathalie Neymar, Venanga Jimmy Bella ou patron na Katia Jobu. Donc il n'a pas si Mbote na Batutua, Venanga Carlos Kabasu, Richard Amelin, Trezeguet Mouzala, Youssou Pourada, Venanga Luzon Mbata, na Pesi Mbote, Junior Ramazani na France, Rosimbuta, Baselin Fumu. Donc, Adel Djogo, Bagou Danger, Adel Djogo, Nathalie Neymar, Sœur Pauline et Lumumba, en tout cas, merci Belé. Nao Nyoso Sala Raponanga, donc merci Nayope, donc voilà. Voilà, merci beaucoup Ken Piana. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous de nous avoir suivis à travers votre émission au microsage de la cadette sur www.congotemperature.com. Et si cette émission vous a plu, dites merci à Shadrach Discorette parce qu'il a toujours été derrière la caméra. Et merci à toute notre équipe technique telle que Jordan Kambala, Monsieur Lenoir Babi, le grand réalisateur. Merci à Eliezer Bébé de la presse. Merci à tout le monde. Merci à Lina Maëlle, le cœur de Marcelo Katakata. Merci à Chimène Dior. Motema Junior Kabananga Oko Shadow Foster, merci et mes respects à vous, Madame Rosette Lafleur en direct d'Allemagne. Merci à tout le monde. Salé la Bessa Rajabou, Nour Rajabou, Moualim Issa Dorsi, Nitro Ibrahim, Babi Maître Ibrahim, merci à vous. Aurélie Youma, bébé VIP de la presse, je te remercie. Quant à moi, la cadette de la presse, je vous dis ciao. Mon atier, botelelanga. Congo température, ya maman Rosette Lafleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette Lafleur d'amour jeune à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina Congo Température eye na mopepe asika